ba évêque balobaki lobby toyoki ba commentaire ba di ba justification te évêque aza na penchant côté ya opposition te évêque aza na penchant côté ya bien-être ya population toza na objectif ya kobeta moto mbata te objectif obe moko lokola ba évêque balobaki yango biso nyonso banda lelo nzembo ezali kaka élection na 2017 élection il faut ça nini to boyiba bosalo bolingi ça va mais rendez-vous jour ya élection peuple asa nini akata makambo o baza kobundela mboka ya opposition to sangana to sala mosala ya fourmi mais yozo bibisa mutu mbangu otomina nonda koteme bakokata mutu boete to sensibiliser na nos populations to yebisa ye que ye population de azana pouvoir. J'ai comme l'impression que la population commence à douter mais pouvoir les aider pas na bino mais aussi on dit abou ya ici peut pointer mais biso toza ba républicain makambo nyonso tolingi eleka na bakurde mais to corréler message biso en tant que ba signataire ya accord ya le 31 décembre 2016 ya ba évêque pour dire que trop c'est trop, c'est inacceptable. À Kabila qui montre tous les signes de vouloir s'éterniser au pouvoir, voici le message de Kamere. Moto nyonso asalaka eloko nyonso ezalaka na ebandeli mpe ata basava ya minene bazwaka retraite mo ete yango nangi nayebisa bato baza na pouvoir. Il existe une vie après le pouvoir. Et qu'on appelle Malamu Mingi, Boka na biso pe tozwa président de la République Yakala, Oyazana Bomoi, avandi, azui avion ake kotambola, azongi, atala ndenge président mosusu akobandela place oyo asungaki, atala ndenge mboka ekotambola, aloba de temps en temps, na tango na ngai, na place boye, nazwaki difficulté.